Lucifer a fait sa mission à travers princesse Eliana, tant on avait mis la Mokeli. Maintenant, dans le département de médecine, il y a Lucifer, nde ayebaki na ko établir biso po te ba na ko engager ba tunda ba hôpitaux nyonso précisément awa to ciblaka lokola mama yemo to ciblaka lokola Saint Joseph to ciblaki ba hôpital penza ya minene belé soki mama aye kilo exemple aye kaye ko banda kilo ndenge ba mama bakendaka kilo okokweya na maboko ta mususu ya médecin oza na sorcellerie to ya femme sage oazali oyo biso bandaki kotinda ya ba femme sage eloko nini ko salama akoyeba na kobeta venin ya sorcellerie na kati ya libumu ya mama directement mwana wana tanga koya kobotama akobotama na santé ya bien mais akobima oto bengi SS siko tango makila wana azokende na hôpital bazozongise makila wana nde yango biso tobandaki kozwa makila wana bavoile ye akoka koluka elongi ya nzambe te mpo makila wana Lucifer azalaka na besoin nango ntango makila ezosila bazongise makila ezosila Lucifer azobénéficie na yango komi na kati ya mission ya wenze exemple moto akoteka tokokutala alimentation taba ngombe meme ezalaka bien emballé juste so na simbi yango na kolibere venin ntango azolia yango nde ezobanda siko kokotisa maladi oyo ezobimisa ba maladi lokola ya ba rein soki tokomi na marché na supermarché tokodétruire oyo nyonso ezali vivre frais tokodétruire yango ta bato bakoya kolia yango nde ekokotisa maladi ya prostate ekokotisa maladi ya cancer des seins. Shalom peuple de Dieu, bisika nyonso bozali ya mokili mobimba nzamba zanga te ko pambola bino. Naye premièrement ko remercier bandeko nyonso surtout oyo bazo soutenir notre orphelinat. Na 100 francs na yo 200 francs na bino vraiment naza très reconnaissant nzamba pambola bino azongisela bino persusu ya mingi. Et lokola Bible za ko na biso aza ko sunga orphelin aza ko sunga nde nzambe. Oyo la tisa orphelin azo la tisa nde nzambe. Et les mêmes choses aussi, oiseau tongela orphelin et azako tongela penzambe. Osika onde tozako tonga orphelin na biso, bisiko tolobaki na bino ke tozako tonga orphelin likolo ya nakati ya temple ya la restauration des brèches. Donc tozana deuxième niveau il y a la restauration des brèches. Bisika otolingi to tonga po na bana na biso ko vanda po na bana na biso bazana na vie ya bien. Nzamba kozanga te ko pambola yo ndeko nyonso tu oyo ko changer vie ya bana oyo toza pe na congé kamwa kaye kamwa biki nzamba kozanga te ko pambola bino vraiment to changer vie ya bana oyo na brique na yo moko na tol afin que elanga awa to kanga place oyo po bana na biso bavanda na bisika moko ya malamu nzambe apambola bino pe nzambe azongisela bino mingi toza très reconnaissant na bandeko nyonso tu oyo baza ko soutenir communauté la restauration des brèches to orphelinat de la restauration des brèches merci kolo apambola bino. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour vos appels, merci pour vos remarques concernant l'évolution de cette émission Police du Star. Mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à remercier tout d'abord notre sponsor officiel. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui le sponsor numéro 1 de cette chaîne ainsi que cette émission Police du Star. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, j'ai le réel plaisir de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Là, je pense également à tous nos abonnés, plus de 248 000 abonnés. Voilà, merci beaucoup. Nabino Nyo, ce monument qu'on s'abonne à Chebiso Télévision. Nous avons pas Nabino beaucoup de s'abonner à Chic Moukadi officiel. Ils ont la chaîne Nabiso et puis beaucoup Calamité Bravo Jésus Télévision. Ils ont le cadre pour informer Bino et puis na Bravo Jésus Télévision. Beaucoup film chrétien oyo et peut être qu'on édifie sous le peuple de Dieu. Qu'on t'a laissé Bino Makambo oyo.
et qu'on a bravo Jésus, mais donc pour interpréter à travers le film. En tout cas, je tiens aussi à remercier Héros dans l'ombre, Bazaliwana, pendant que ça la kitoko. Na demande Nabino, bien sûr, Toyambi, Moko Yabasé Nzambe, Toyambaraye de temps en temps. Alors, Lelo aye ko dévoiler Makamo Moussou ya somo pour être peuple de Dieu, pas formula sous miso, bakobanga Nzambe à travers témoignage naïe parce que Azara na monde amolili et keneko simo bakisi, azai artiste comédien mais ça là que à côté bikota kota mais lelo Nzambe a kangolier a comme conseil là aya ki lisusu po été tumeka ko solola na maye oyo Nzambe alobelier. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour Papa Chic. Vraiment, moi, on va voyager les qui. D'accord. Voilà, tu as mis les na émission de Bisso, Police de Star, quand même sur le Sambo, pour te côté de mon sindo, il y a Bisso Mkwalelo. Papa, to pesio merci pour na émission, to maté à haute côté à Libota na yo, partout dans mon kili mobimba. Émission na saloboko na yo, Pambola Libota, Pambola ba journaliste, ba na technique, Pambola ba tunyo surtout. Bato bazolanda biso bazala benu nguya moyini satani za la musika na kombo na Yesu banda na biso bande bandeli kino na suka liboto bazolanda biso bazala édifié par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. L'homme de Dieu, moi idée moukel bande groupe être batikala ko tala ba émission na yote ozaki artiste comédien okene ko kota bongo na groupe il a fait sans souci hein oyo azali sous pas son âme. Et tant au kotaki c'est vrai que aucun ne peut aussi moment biloko pour être aux succès mais quand on peut mettre moi briefing moké ko banda moi moké ya moto kota suna mozindo poto yeba le lengi nini to pe kisi o ba artiste comédien mususu ba simba pour je connais o pe ba simba ba kisi te ba c'est la Nzambe alors pour être to meka ko exposer misala ya diable. OK, bato bazula nangai na bengami na kombo ya prophète Chico. Na tant na bande ko sa tête pas sans souci bande ko benga peka ka Chico nous sommes benga mavwanga mutapesa kinga ko mavwanga nezali papa makaya yaki na moment moko to bande ko sala théâtre pas sans souci on toujours répéter na sala bref moi même 5 minutes to bande ko répéter na Lemba juste na Saint-Augustin mais c'était arrivé que d'abord qui pensa ko jouer parce que Muto azalaki na époque wana comme on ezaki Oscar il ezalaki chef à répétition abane penza ko tchanga na ba scénario te na ba télévision tout c'est pour cela figure na ngana mambo théâtre ebani penza te mais yayi ko arriver mutu moko na mwa lombango ayi ko ebisaka ke non yo nengo zabwe po o évoluer il faut que ndoko simba kisi aucun ndoko simba kisi mais mangue pas maman moko na mokali et puis il est arrivé que tout le monde a Mokali, toke Brazzaville, Dolisie, to se retrouva qui na Pont Noir na océan. De sika makamunos tout et bandaki et sika na kendaka kosala ba année et belé na kati ya mai. Place na gende ko bala sirène autobeng o princesse Eliana. Je crois ba magicien o ba travaillant na ba sirène des eaux ba ebi kombo ya princesse Eliana et ba ebi azanani. De na kendaki kuna na mai na tanga ki classe de place na gende komona ba musicien belo bazo réunir lelo place na gende komona même batu ya théâtre ebele place na gende komona même ba politicien batu ebele nde tangu to ko bota na princesse Eliana bana mibale et ko arrivé que après mariage na ngana ye to botibana to gende ko visiter Lucifer de après na yango nde na ye ko bima na mokili mais na pona ko exécuter ba mission au Lucifer apesa ki ngai na mokili. OK. Voilà. Mais mokola lelo nini omemeli ce peuple de Dieu mokolo témoignage na yo. Merci papa lelo na lingi batu nyonso oyo bazo landa biso par rapport ya Bible na mukanda ya 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 Bible lobi si notre évangile est voilé il est voilé pour ceux qui périssant et pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles. Donc, ce qui évangile au côté abisso, ezali toye ko dévoiler yango. Mais maintenant batu mususu baza voilé
pona ko sepelisa nzambe ya ekeke o nzambe ekeke o azana azali satana musani satana sala pashik achaka bato incrédulité na mutema pe avoila ka bato po mutu akoka koyeba te nzela nini na malamu koyeko kende to pe nzela nini ya mabe donc a préféré nzela kaka ya mabe ndomoni bato ebele na kati ya mokili oyo koyeko zala aolanda émission po édifier ye mais ya kolanda émission ta musu amemi na ba critique mais omona ye moko pas se retrouver ta musu na ba problème mais à ko négliger lo ni osala ka négliger zali parce que aza voilé et loko na ye comme mal les lots zali témoignage zali continuité ya témoignage na ngai po na bato ba ko zwanga lelo topé ba o ese ba mesana mais zali continuité na ye koloba ni na ye koloba po na source ya bana o bato ba bela ka maladie ya SS bato ba na problème ya SS ça mukolo to za mwana mukene to zwa ki mission et pas il y a Lucifer. Ils ont n'importe qui a kala, n'atteint kala avant dans la prophète parce que l'on a déjà Moussa Nzambe plusieurs années, Masoro nazo beta, ils ont témoignage il y a plusieurs années bané qui est belé. Lucifer a fait sa mission à travers princesse Eliana, tant on a vu na mokeli, ba ici biso boye, ba lo beaucoup établir ba équipe na ba hôpitaux. Beaucoup établir ba équipe na ba hôpitaux. Précisément na ba maternité et sika oyo ba mama ba kendaka kilo sika ba mama ba kendaka kilo mission ko zala ndenge na tous les centres ezali centre ya mukie to pe ezali centre ya munene na tout l'hôpital ya monde parce que diable to Lucifer aza organisé papa aza organisé na ba département na ye maintenant na département ya médecine ya Lucifer nde ayebaki na ko établir biso po te bana ko engager ba ba hôpitaux nyonso précisément awa to ciblaka lokola mama emo to ciblaka lokola Saint Joseph to ciblaki ba hôpital penza ya minene belé to bande ko cibler comment to zana batu na biso tous les hôpitaux zana ba infirmière ya bandoki ezana ba médecin ya bandoki ezana ba femme sage ya bandoki maintenant ba ko sala ndenge nini soki mama aye kilo exemple aye kaiko banda kilo ndenge ba mama bakendaka kilo okokweya na maboko ta mususu ya médecin oza na sorcellerie to ya femme sage o azali oyo biso bandaki kotinda ndenge basimbaka libumu mpona koyeba mona aza na bacentimètre combien ndenge basalaka makambo wana ya bafemme sage eloko nini kosalama akoyeba na kobeta venin ya sorcellerie na kati ya libumu ya mama pona mwana wana directement mwana wana tanga koya kobotama akobotama na santé ya bien mais akobima oto bengi SS akobima SS okotala papa aza SST mama aza SST mais aboti mwana oyo azali SS mais mwana wana tanga kobotama na mokili ba parents na bakokamwa ndenge toboti SS mais tanga kobata ko évoluer akokola akoki okoma na 30 akoki kokola na 50 ko dépend na ndenge nzambe ako batele parce que Satan a pouvoir à payer mathématique kaka maladie voilà sikoyo tango ko banda ko maladie wana objectif même si za nini parce que moi les SS ceux qui basent na 10 SS dans monde lingi koloba tant sous 30 to 40% oyo makile bande ko sila bango et sila bango maintenant ba makila wala tango zo sila obando ke no hôpital bazo musa koma makila ogala mwana na SS makile sila olinga ta kufa olingo meme no hôpital bato se makila ndenge mako po mona mutu mususa kola ya mwasa libala mais makila et sila kai soit okomona azana SS tata normal même moindre maladie makile sila ka siko tango makila wana azo kende na hôpital bazo zo ngise makila wana nde yango biso to bandaki ko zo makila wana tozo so makila wana ezot pona ko rekoyeba na ko rejeunir Lucifer parce que Lucifer a vivaka na makila nde mutu osko na SS wana ko mona ndeko SS ba maladie ebele ekobotama ba maladie ebele ekobotama mona na problème ya ba maux de tête akoza na problème ya sucre akoza na problème ya diabète akoza na problème ba maladie compliqué na kati ya nzoto ni mena yamba no mona normal yango moni nzambe asimba inga na mutema na ya koloba témoignage oyo ke mutu nyonso tu oyo aza na problème ya maladie ya SS to pona na SST mais soki abeli moindre malade et salaka ke bazongisa ye makila wana eza mutu muso mona azana comportement amesana nango ayebi de yake après un mois bazongisa nga makila
après 2 semaines bazong sanga makila nous sommes dans passe une semaine bazong se makila 2 fois et vinaye a mesana ndenge wana ukomona tonga mesani akozala pe na idor lukanzambe te pourquoi parce que na vexto ti kotanga awa diable aveugla bato mutu akomi komona ngo normal nga bazongisanga makila nga basalaka ngabo nakina nango hôpital chaque fois nakina na rendez-vous chaque lundi na rendez-vous chaque mercredi po bazongisa mwana nga makila to bazongisa ngai moko makila nazana boye pourquoi bavoile ye akoka kolukelongi ya nzambe te po makila wana Lucifer azalaka na besoin dango tango makila ezosila baongise makila ezosila Lucifer azo bénéficier na yango mo to ko dévoiler mission oyo Lucifer apesaki biso pona bande ko nyonso oyo azana problème ki makila sila kaye ba diminution ya makila et complique ka santé et kotaka na complication donc voilà ezali moko ya ba mission deuxième mission papa chiki ezali pona bande ko oyo toliaka misuni toliaka bangombe toliaka bantaba toliaka n'importe quelle misuni maintenant qu'est-ce que to bande ko sala toyaki ko zali susu deuxième mission aïe kana ovana muke mission bizalaki nini soki toke to na équipe na biso to bande ko lancer yango na ba marché tous les wenze ya monde entier dans le monde entier même na poto partout soki to komi na kati ya mission ya wenze exemple mutawoteka to kukuta alimentation taba ngombe même ils bien emballé juste à na simbiango na ko libérer venin soki na libérer venin mutu akoya ko somba asoma ko na ida ngombe asoma ko na ide ya ntaba to nyama n'importe quel nyama oya lingia tanga ko kende nango na ndaku tango azolia yango nde ezo banda siko ko kotisa maladi oyo ezo bimisa ba maladi lokola ya ba rein source ya maladi mezo mona ya ba rein source ya maladi ozo mona ya prostate source ya maladi oyo ozo mona mwasi azozwa zemi mais zemi na yezo zala stable te ezali parce que ezali ni bitumata mo se uti na famille ezali ni bitumata mususu oyo ye moko aluki mais ezali makambo oyo akuta yi nango azui allié mais mutu nezali bono ko sana na ntinda bi musama ka modèle wana o but zaki nini bit ezaboye mutu bande ko tina biso no tikoloba mutu bande ko tina biso ezali Lucifer parce que tozali ba agent tozalaki ba agent na ye moko ba agent na ye ba agent Lucifer awa na sena mabele après ko uta na mai tango na bimi na mokili maintenant ezali na ba misala o esenga kina sala ndenge na komaka PD ndenge na bande kolana ba ndenge na mibali ezali be moko ya ba misala tu vois maintenant na cadre ya ko kende na ba wenze ko yeba na ko détruire na ba alimentation ya monde entier kanga moko za équipe mobimba ti lelo ezali parce que notre koloba ne bandele que diable za bien organisé maintenant nini bande ko sala Lucifer apesi biso mandat que bokota biso pe na tout na biso na équipe n'est-ce pas ezali équipe à sorcellerie parce que sorcellerie ezali force moko négatif pour na ko détruire bato yongo ebika ko détruire to ko libérer bato na kena wenze exemple na lingi na somba taba na lingi na somba nyama na lingi na somba ngombe ezala ya fraîche to ezala o eza déjà congelé bateka na alimentation juste ka so na simia on a procédé yango pona objectif bato yo bakoya kolia yango maladi ekota na nzoto na bango maladi wana objectif na yango ezali po na koyeba na ko détruire esprit ya mutu pe koyeba na kokota mutu na ba dépense enfin que diable parce que diable objectif na ali azana besoin bato balelaka objectif na ezali bato ba nyokwa maka bato ba bona kapasi ne tant to bane ko kende na ba wenze to na ba limata soki to frapper to côté si bongo tango mutu kaka koya tango mutu akoya aye asombi allié akosoba maladi ebele ba maladi ebele lelo ezokota ezali nango teke po mutu ya famille non ezali parce que mutata musu na bomona na aliaka ba maladi moko aliaka ba nyama wana tango musu na kimukolo na ye tango mususu nana liete mako occuper kolia yango azokota directement na contact na monde à ténèbres ndeka ka sombiala directement na monde à ténèbres dans ces amai ezalaka na écran munene ezana na écran oyo objectif na bazo tala ya sombi ya salibe bazo un excès malade ndo moni sika oyo bato bazana problème ba kiste ozomona bato bazana problème ya ba myome
ozomona bato baza na problème ya moi ça veut que zemi sali 3 mois mais zemi ngo ebimi mususu zemi kutu ekotaka te ba maladie même ba maladie ya ba sida moi mususu za moi ça va bien mais ya se retrouver na sida mobala za bien mais ya se retrouver na sida bien ngo sida ozo eza na contact na monde à ténèbres donc ba maladie moko très compliqué et kaka wana te tozali pe su tobana su ko kota maladie oyo ezali maladie lokola ya ba rein ba maladie ya ba rein pona ko luka ko détruire bato maintenant nzamba yebisinga tant ekoki ya ko dévoiler parce que na témoignage na mambo belé na lobate nde na yaki su ko luka ko dévoiler makambo on mutu nyonso tu o se retrouver na maladie moko le lo babeli kuna ayebaki azali cible ya monde ya ténèbres. Merci beaucoup l'homme de Dieu. On a la bandi nabotika yo pour développer mon bouquet. Na bande onyo ba otala biso sikawa parce que ozana makambi ngoloba. Voilà. Et puis okosambe la bande onyo so oyo peut-être va se retrouver dans problème oyo. Ngai na pesibino merci. Na tikibino mboko ya l'homme de Dieu pour être ameka ko développer pe akota na mozido. Zambe apamola bino. Bozali belé boko tele émission. Merci beaucoup papa Chico. Et voilà, tobandaki kolobela likambuya banyama. Na lingina éclaircir yango penza mwa muke parce que awa eza très important. On monnaie bandé natanga qui verset, il y a natanga qui verset na 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voyaient pas briller à la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons et nous disons à vos serviteurs à cause de Jésus. Si notre évangile, ce qui tozotea parce que tozotea Jésus, tozolobela makambo yo, tobandaki kosala. Maintenant totika kosala yango. Sikoyo toya epa na Yesu ndeto memi témoignage oyo bien aimé dans le Seigneur et si quand nous soyons zo la nangezo de prendre na Yesu ko zo la nangal na linga ye bisayo boye que deuxième mission na biso makambo na zo loba na tangi version pourquoi batebele baza voilé okomona mutu aza maladie mais alingi ko luka basala nzambe te okomona mutu aza na problème azo préférer kaka kenda kana na be akenda kana pa ba docteur okomona mutu aza likambo ko ye moko penza aza conscient que vie na ngeza bien te makambo na ngezo simba te nazo marcher bien te ça ne tient pas. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Santé n'a pas marché bien. Vie financière n'a pas marché bien. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Dans tous les domaines financiers, santé, tout, ça ne marche pas. Mais au moment où boye, diable a voilé. Yango na ye ko dévoiler. Au moment où ko voilé na incrédulité, ko ton esprit incrédulité. Na explica ki malamu ndenge ni to bande ko enexé ko chamba maladie na nzoto ya batu na babumu et pas ya basi ya zemi enfin que ba makila e banda ko sila yozola nanga makile sila ka yozola nanga soko beli maladie muke faut makile sila ko dala muta SS to ko na SS te yeba ke eza yote ezali diable nde atia maladie wana bane ko tina to kende ko tia maladie wana afin que tant bato zo biso makila wana tango ezo sila ka yo ezali biloko makila oyo Lucifer a bénéficié kana yango mais physiquement okomona yango te parce que Lucifer a bénéficié kana ba énergie soki olingi ki makile c'est la consulter faut attendre prière et puis au consulter au sala nzambe o azaya ko koka pour to luka ko c'est un deuxième témoignage ezali que to bane ko kene mission na bania ko kene na ba wenze na ba alimentation tilelo ba organisation wana ezali parce que Lucifer a continuer ko fonctionner bisonde to bima yango mona ko dévoiler yango to bane ko sala ndenge nini soki to komi na marché na supermarché to ko détruire oyo nyonso ezali vivre frais to ko détruire yango batu bakoya kolia yango nde ekokotsa maladie ya prostate ekokotsa maladie ya cancer des seins ekokotsa maladie ya muna basi problème ya ba règle ekokotsa mwasi akokalisu kozwa zemite zemi koma na problème ekokotsa ba maladie ya ba myome ekokotisa ba maladie ya ba tuberculose ekokotsa ba maladie ya diabète sucre donc ba maladie nyonso tout oyo
ememaka mutu na liwa okomona mutu akomi na bahypertension okomona tension mutu ezomata tina 600 okomona tension mutu ezomata ezocontrôle lisusu te donc tout ça ezali biso nde tobandaki kokende kotia biloko bamaladi wana na banyama na bavivre frais soki bato balie yango alors ti lelo bato mission ya satan ezokontinue kosala mission wana biso nzambe asala biso donc soki ose retrouve na bamaladi oyo ose retrouve na baproblème oyo na oti koloba oko comprendre que il faut oluka elongi ya nzambe nzambe abimisanga kuna mais tant tozalaki kuna toyebaki ke ndenge tozo bloquer awa soki tolongi tofongola tokofongola awa batu ebele vraiment balekanaka na telaka na ba télévision na ba TikTok na ba YouTube aoteyamaka ba délivrance mais ayebi secrété ngai nzambe apesaki biso apesi ngai secret naza na 7 clés ya kofongola ba santé pe ba vie ya bato. Troisième mission awa nazo peso témoignage. Troisième mission au Satan a tinda kibiso ezalaki nini ezali tokondaki kokota bacontact na bafamille ya bato parce que tobandaki kolibere équipe na biso ti lelo ezali okomona na famille mobimba ezala bato mosusu baza na lopango moko noko avandaka wana mama kulutu avandaka wana mama leki avandaka wana bato bazobota baza pe kaka wana donc ça dit que bato nyonso tu baza wana ezali lokola sous forme ya lopango moko ya famille. Et on remarque que baron nyon surtout bazo vivre car ensemble. Ce qui mutu moko akena ndako libala wana erumela te kokufa po azonga na kata libota na ye. Azonga kana kata lupango wana. Et quoi arriver ni? Et quoi arriver que romona o moko na bango. Tomi bale tomi sat bakoyi ko bima balongwe na Afrique, bake na Europe, to baza na Afrique bimi na mboka o bazali faut être na Brazzaville soit na Kinshasa soit na Afrique du Sud soit partout abimi akena mboka mususu soit akena Europe akena Amérique akena Océanie etc. Maintenant ni ne salama abima déjà na famille mais à l'autre aka que akizongi na ndaku na bango ya famille aye kotala mama na bango mususu komona aloti ndo amimoni na Kinshasa to aloti na Kinshasa azo sokola na kati ya douche to okomona aloti azolia ensemble na ba famille na ye c'est-à-dire que a se retrouver na kati ya famille alota kayango mingi mususu pokomona azolota otambola esika moko ya salité esika moko za lokola ya salité ali un peu trop sale tu vois tango mutozo lota biloko wana comprendre mbala moko que oza déjà na esprit autobengi ya réclamation. Mission ngo ezalaki nini? Mission ezalaki biso boye. Mission ezalaki biso nini? Ezalaki ke soki toye na ndaku ya batu tokobwaka esprit ya instabilité. Et lelo batu belé bazo vivre instabilité. Quatrième point, il y a témoignage dans pona soukisa parce que déjà si na régie. Quatrième point témoignage dans ezali tout qui mission o Lucifer apesa ki biso ya kokende ko détruire ya kokende ko kotisa otobengi ba préservatif. Ah c'est kana ko fana muke pardon régie na expliquer yango parce que ezali moko makabonza baloba ina na lobela. Esprit ya ba to bande ko boaka ba préservatif otobenga ka ba condom to pe prudence selon mutu ndenge a utilisé kango. Alors ezini na yango oui ba salaki yango physiquement ezali pourquoi parce que pour se protéger contre les infections, se protéger contre les zèmes. Mais objectif na yango ezali tango muto saleli d'office préservatif directement azokota à contact na ba sirène des eaux. Place aux oies comme on a monté comme on a malade, bateau belé, azal on a maladie à faiblesse sexuelle. Bateau belé, lelo azal na promo botate. Et puis kaka faiblesse sexualité. Kaka maladie mususuté mais eya kapé ko bundisa étoile ya mutu nde oko remarquer que mutu atika azana mboka bapaya oko remarquer bato bongo ozomona akota na mukanda mais ata bandi ba travail moyen à réussir financièrement ezate pourquoi tango asaleli préservatif akota préservatif akobo ngo bisika misata et sika liboso akoki koboka ngo na wese or na wese tozana madame Jacqueline o akoya ko yamba préservatif na ya mibale akoluka bwaka ngo na poubelle o eza soit na chambre na yeto na WC na yeto na chambre ya hôtel nzoka tanga bwaki yango na hôtel eza na bato zaki na ba gens auto bandai kotinda na kati ya ba hôtel wana kozo ba préservatif wana pe kozo ba papier mouchoir pour na koyeba na ko détruire ba vie ya bato ndoko ya komona que
tant que tu as travaillé à sali rapport na préservatif aboki yango na wc to aboki yango na nini na ye to ba papier mouchoir wana 1 tozokanga étoile ya batu 2 tozokanga mabota 3 toko compliquer ba règle ya basi pe étoile dans domaine ya mariage donc musala oyo bandaki ko sala yango wana yango moni témoignage na ko témoigner yango ko yebisa yo ke soki na vie na yo o utilisation préservatif même mbala moko que tala vie na yo au sala ko na poto aux États-Unis qui chasse awa vie mes andengeni est-ce que ba projet sala ke ko samaka est-ce que vie dans le domaine financier ezandengeni na domaine ya santé ezandengeni na domaine ya kobota ezandengeni maladi nini o evanda source na yango wangwala ne bande déjà na lobaki makambo bato basila ka makila pamba pamba donc d'office tango se retrouver na makambo o na mususu nga na lobité na mususu na lobi yeba yango ke ozali déjà cible ya monde ya ténèbres nzamba bimisanga kuna pona délivrer bana na ye soki na komi awa na komi na suka na kozongi na bino na témoignage ya mbala sima na yebisa bino ndenge nini tobandaki tobandaki kosala ke age ya mutu ezala réduit balobaki na yo faut kufa na nzamba salaki yo tant muso kufa na 100 ans momoni liwa moko ya brisque eyeli yo bato mingi bakufa na ba AVC bato mingi bazobela ba trombo momoni mutu azalaki be pak akata na komi na AVC loboko ne lemi munoko ne c'est déformé tant na kozonga na koya pona expliquer ndenge nini mutu akoma na AVC yo zo na na problème AVC munoko déformé ozana ba problème moko chérie ezali masasi ya bondoki na ko expliquer yango na émission oikoya numéro nanga ya téléphone ezaboye ezali plus 243 999 37 69 79 nalobi plus 243 999 37 69 79 tika kolo a pambola biso na lingi na chambela po na batu nyonso balandi ngai enfin que nzambe ya Israël asaela bango faveur soko se retrouve tant musu maladi moko zo bela na tangite tant musu zo na problème moko ya mbongo na lobité ou dans la problème ya mukando dans likamo moko songolo kaka o une nécessité de délivrance voilà numéro ya prophète ya ngwana lingi to bondela créateur maître univers na témoignage danga oyo na yeko dévoiler nzambe ndeko nyonso azolandanga azana problème ke makila esilaka ye makila esilaka mwana na ye nzambe salisa azana problème ya prostate diabète complication na domaine ya libala akute na ba divorce ya kolandana azu mobali kei azu mobali kei azu mwasi kei azana problème ya faiblesse sexuelle azana problème azolota même ba mari de nuit azolota ba femme de nuit ba éjaculation précoce akolala na butu na loti ndoto qui a sangana mwasi na tonga la mbuka moni maye bimi na nzoto na nzambe salisa mutu nyonso alandi mission oyo bomba bango na déclarer grâce faveur nzambe na nga dans la liboso au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oyebi ngana sobe to yoka nakate. Na teki demi français. Moi na beti de frère au Canada échoué. Mbonga passion. Ba bimi siso visa mabe to telengani na aéroport. So ka yoki yango. A utona biso. Kasa sa yoki yango. Ye wana mwana na to tindela kai bambongo. Bandi kunanga. Guerre d'esprit ya nini tuzaka nango. Baruba mutu atunaka aliaka nyama ikirati. Uyanga mwana. Enko une femme. Canada. Osala gindenge ni. Ndio momoni bisoto tamboli awa lingwala zona tuchasa mo baba kotko so ba tête. Poto retrouver place automoni bouillé. Mon peuple périt faute de connaissance. Makelele etondi ki chassa mubimba. Mais ba ose le loko bolokate. Biso tuzana sika obonga te. Tozali na croisement des avenues Willery et Dodoma. Moi na pas kende. Akufuta combien pour beta définir le terrain abona Canada. Singleton pour te bengi mutu moko ezana una 7 $. Couple, ils en ont 15 $. En famille, peu importe le nombre, ils ont 20 $. Alors, pour nous informer, nous avons un service, nous sommes tous en amour, dans la 4 agences, le Corp, Entrée Express, Canada Multi Service, tous en inscription dans l'université à Ottawa, tout ça l'appelle inscription
na université ya Moncton tozosala mpe inscription na université ya Trois-Rivières. namoni ke na agence oyo Canada ya sirisi Entrée Express Canada, Société Amity Service Liquor.